Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonsoir, Balandinho Soya BBC. Bonjour. Nabandeko o bakoyamba vidéo pendant la journée, during the day, bonjour. Ceux qui pèsent na poko bonsoir. Ezanga wabino mama BBC Mpoi TV. Bandeko tolobaka toujours que non, biso to sala musala na biso mingi tolinga polémique té mingi to se réservaka pona ko toucher peut-être personnalité à mutu na ndenge moko ya mabe ou encore ko toucher vie privée à bato. Alors biso tozana ba réserve wana ebele. Dommage. Tozona bandeko mususu sur les réseaux sociaux, ceux qui ont attaqué vie privée à mutu. C'est grave. Voilà bandeko, bo aimer vidéo bo partager ezanga wabino isusu BBC Mpoi TV. Bandeko titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Oyo babengi mwana ya Dadi Kitambala Dati atumbi ou encore azikisi isusu mboka aningisi Zaïre. Pourquoi pas toloba bongo aningisi Zaïre. Vraiment eloko ya liboso na koloba belle vie matisa na moi prière mikolo parce que namoni mon pépeza mabe c'est comme si basali moi clic moko boye ya basala ba émission na kombo na yo parce que eza sous bien te to kanisa ki peut-être na 2024 oyo tozana kimia na makamususu toko travailler peut-être na makamususu il y a bien le quoi tout ça on est bandeli il y a année malheureusement c'est pas le cas tout le monde qui sorti médiatique et à maman Thérèse à propos atenaki et les loto eko mona lisusu Dati Kitambala oyaza mwana ya artiste comédien na biso pe à son âme Dadi Kitambala oya kufa bandeko ngai mama BBC personnellement na lundi émission wana oyo muto ayambaki ye eza Vincent Louise oyaza papa leki na ye je vais essayer d'être au milieu du village mais naza na ba point o na ko toucher parce que Dadi ou encore la fille y artiste kobima oya bimi c'est comme si aye kobimisa oyo ezaki na kati ya mutema na ye soki eza ya solo eza kaka ye moko soki pe eza kaka lokuta peut-être pour ba nuire vie à belle vie eza kaka ye moko mais mutu soki azui courage ya kobimisa babiloko azobimisa wana eza kaka ye na nzambe na ye neti nga mama BBC na oki kobetela ye maboko te franchement na oki kobetela mwana ou encore la fille mwana Dati Kitambala maboko te. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui totali lorsque artiste akufaka lorsque ba polémique ezalaki ba famille ya Dadi ba problème problème ezaki ebele na matanga ya artiste et kaka la ba nungu wana bato babandaki koloba ke non mwana Dati aza mwana moko mabe aza songi boye to bandako yokango na matanga ya papa na ye effectivement bayamba ye pe ozota la tonalité ya mwana ndenge azoloba bien te. La première des choses, nous devons d'abord conclure, nous devons dire que non, Dadi Kitambala nan o baloba ke non azalaka impoli o azalaka songi bandeko ngana banjo ndimango. To tiango nanu na parenthèse, to kangi nanu parenthèse wana. Muto ayambi e papa leki na ye. Mwana abimisi o nyonso ezaki na mutema na ye. Ezo concerné kaka ye moko. Pona nini abimisi soit disant que non. Ils ont un chroniqueur, ils ont un bateau à bureau et à belle vie, bazo bima, koya koloba di n'importe quoi et bazo toucher personnalité ya maman Olive trop. Alors le kola y a za mwana ya maman Olive biologique mais aza enfant adoptif.
alingi susu te ke non na kombo mama ya mama Olive na babinoko ya batu tant que bango ba yebi ba vérité mususu il faut ba bima ba ya koloba ba vérité. Est-ce que eza pe raison ou encore eza pe bien ceux qui ba yebi ba vérité mususu ba ya ko bimisa loko ndenge ya ye ko bimisa bande ko tozo solo la kaka tozo solo na koki ko sala analyse nangate na ye awa na lobi tadi kitambala yo mwana oyo oza mwana mabe e matake kitaki belle vie ka ndenge zalaka ba o balingaka belle vie te basi bazui matière po ba sasaye bien. Alors mwana tango ye ko bimisa po soi-disant bureau ya belle vie ba yaka koloba ba makambu ba mankaka mama Olive. Na ceux qui te koloba to loba côté à maman Olive. Na ko loba ke non maman Olive asalaki erreur grave. Ya ko se plonger na monde d'artiste. Peut-être pour nanga zaki mutu moko boye na minute o ba problème nyoso ezoleka a subir kaka, a consommer ango kaka. Parce que asalaki déjà erreur o ba lobaka ke non. Le vin tiré, il faut les boire. Mais eza bien te ya koloba ke non ba o pe baza pembeni na yo ba o ba yebi ba vérité ba bandoko ya ko bimisa ba vérité mususu. Ngana o on dirait que non e okoma bitumba moko boye yango te parce que eza batu mususu pe o baza ki baza pembeni ya maman Olive o baza sous pembeni ya maman Olive te ba yebi pe ba vérité mususu pour ne pas pousser aux gens. Oh peut-être pe bakabwana na maman Olive oh pe ba yebi ba vérité mususu ba ya ko bimisa ngo sur les réseaux sociaux ngana moni te ke non et loko peut-être Vincent Tulise a salina mwana na bango dati wana ba sali bien ceux qui bango bazana besoin ya ko défendre maman Olive bakoki ko ya ko défendre maman Olive na ba biloko o dadi nanani mwana ya dati ceux qui dadi ceux qui tati ceux qui tati epé aye koloba. Nayoki introduction ya Vincent ezalaki ke non asengaki kutu permission te na bureau ya maman Olive pour ça la genre ya ba émission oyo ngana lobi eza lokuta c'était déjà arrangé pour ceux qui botalata lorsque babandi émission otali mwana la fille ninga sa vandi na plateau elle était prête ya kosasa eza mabete abimiso azaki nango na mutema na ye mais il fallait yebata bola mwata ya muke o peut-être pe Bellevie salela ye ezala bongo parce que biso to bosanaka je ne pense pas que no dadi ndenge azana koloba ke no bola mwata moko ya Bellevie ezati na ye wana te pona ko défendre Bellevie parce que batu musu ba ozo défendre Bellevie mwana sa lobi nyonso oui mwana lobi nyonso est-ce que boyebi ke no mwana oyo atie vie na yesusu en danger? Est-ce que moi, est-ce que Vincent a réfléchi ça qui bien pour avoir la sortie médiatique qui a beau, a réfléchi ça qui bien. Et ça passe pe mawa na communauté congolaise na biso. Ce qui te lobito kende sous na mozindo. Je crois émission qui plus basée na combo ya Bellevie. Ba kotisi sous biso combo ya Ariachou soit disant Ariachou, ba pesa ce qui a mela ce qui maman Olive $50,000. $50,000. Mais biso to yebi ke non Ariachou a waliba le kufa ki a se retrouva ki na camp ou bien na nani bobenga ngo nini camp place ba réfugié ba fandaka na foyer yango $50,000 ane bande pardon bo aimer vidéo bande ko bo partager na tuni. Est-ce que moi na oyo aza protégé na nani à part Nzambe to yebi ke non Nzambe ndé protection na biso bande ko za ba biloko mususu o garder ka kokufi nango na mutema la fille elle a s'exposer na niveau moko pas comme possible a signer ba biloko moko yango te ngana tuni ezaka motuna bandeko ya bimiso ezaki na kati ya mutema na ye to boya te abimiso ezaki na kati ya mutema na ye. Mais ce qui peut te le dire, c'est que Bellevie n'est pas toko vanda bututi bambula au grand jamais pas kobima pour ko s'exprimer ou encore ko s'expliquer. Alors on a beaucoup tout beau ça na que non Bellevie kobima pour ko s'expliquer likambu oyo. Et ça li passe parce que Vincent Tulise a coopéré ka solo la kana Bellevie très bien. Sikoyo na ngambu ya mwana
lorsque azosala ba démarche na ye nyonso wana ye soki amonaki déjà que non belle vie aza bien te envers elle na ba makambo yango ya balar na ba makambo yango ya bambongo ezouta pa mama mais biso nyonso toyebi que non Vincent Tuliza aza pe sentir soki tokoloba que non bacontacta 10 personnes 20 personnes mpenza ya basentir ya mama Vincent Tuliza azangi te. Pourquoi pas na moment wana oyo ya amonaki que non belle vie déjà aza vrai te belle vie azobete ba 12 mais il fallait courir à tes papa leki na it après sa papa leki ne position ta papa leki ta la situation ezabwe yo za pembeni ya mama kotana nukuna tuna ta la mouvement eza mabe bandeko to sola to saka analyse eza makambo nyonso tout ekoya sur les réseaux sociaux to ndimi non eza ka makambo nyonso dete ye na réseaux sociaux mbala moko ndenge mwana bimi wana abeti maboko alobi to beteli maboko non to réfléchir pe lokola bato parce que Vincent Tuliza aza parmi bato bazalaka na maman Olive partout maman Olive a voyagé pe na Vincent Tuliza nga na ye koloba te ke non oyo dadi o mwana ya lobi mwana dadi ya artiste na biso alobi eza lokuta non siko nga question na ngeza lorsque ya monaki ke no belle vie aza na ye bien te belle vie azobete ba 12 belle vie boy ba propos tout à tenir na kombo belle vie na likambo mbongo et tout pourquoi pas que neki ata mbangu et pas Vincent o aza papa leki na ye aza proche ya mama Olive kaka air alikambu boende siko Vincent avandisi po abimisa penza mabe ya belle vie ou bien po basasa belle vie bandeko to solo la yango na uti koloba awawa eza makambo nyonso te ka ndenge ya to pelisa caméra to be belle vie mutema mabe belle vie boye non il faut conseiller aussi la fille il faut conseiller aussi la fille parce que bon mon babilo kwa zoloba wana bandeko c'est pas bien azana nu mwana muke azana baleki ne na se o baza batale la kaye mokilo ese komi mukie makasi mokilo ese komi donc soki olali olamuki omoni journée lobi merci Seigneur parce que lelo bitumbe koma ezala ta ya famille te ya libanda ya ba connaissance boye muto azocha zolo likolo donc moi na bimi na niveau moko boye ya koloba ke non soki théâtre et baby lelo eza belle vie bandeko mais salinga et choquenga vous savez pourquoi na lobi ke non et choquenga biso nyonso toyebi mutu abanda théâtre abanda afongola chaîne abandi kokotisa ba film oyo apesi batu lelo posa ya bazala na ba chaîne bakotisa ba film bakotisa ba gag bakotisa nini eza belle vie biso nyonso toyebi soki bokoloba ke non a BBC théâtre na niveau nini parce que to moni batu lorsque yazaki ye moko il fallait même pas kasi ba Congo ba artiste comédien mususu ba fongola ba chaîne ya kokotisa ba film na ba gag po parce que lorsque bango ba fongoli ba chaîne ezanini ba luki rivalité na belle vie comme pour dire que non bango bazaki na mutema keto lorsque bazomo na chaîne à Belleville ndenge ezokende oui to solo la bongo parce que nous les Congolais to sala bongo Congolais réfléchissaka kana na mayela mutu o mutu asali boye na sima wana bino pe bino nyonso boke ko inondé c'est ça avec nous les Congolais azaka créatif te ezaka so mutu moko a créer kuna papa bomoni ke non moi chweke ezokota bino nyonso boke ko mibwaka na likambo wana. Lorsque moi nazo parvenir koloba ke non mutu BBC théâtre c'est belle vie, c'est par rapport à quoi? Bandeko to solo la kaka pembe, c'est par rapport à quoi? Et ça li passe hein. Non peut ça ka ba référence. Si la banda qui ba théâtre awa. Bandeko natikala ko mona te ba o ba défendaka sila bakendaka nango bien oye memaki ti bandeko bobetela mwana o maboko te par contre bo conseiller mwana eloko azoluka wana eza yango te lorsque azo ko confirmer que non mutu a BBC théâtre eza belle vie en oubliant que toyaki ko tomona ki ba makambo elekaki belé awawa pona guerre ya sila na belle vie o esalaki que ba artiste ya mikolo ya groupe ya groupe Salongo ba papa Masumu ba papa Elombe ba nani tout
Nakati na bango bazaki na souci ba masasi tout. Masasi là était insulté. Bokolo ba ke non, muto banani batu ba finga ki masasi ezaki batu belle vie. Batu ba finga ki papa masumu. Eza batu belle vie. Batu ba finga ki papa elombe. Eza batu belle vie. C'est par rapport à quoi la fille a confirmé que non, mon baby si théâtre c'est belle vie. Na kokota na bakati mini mususu te o ya lobi wana ke no boye mbongo boye et yebi kaka parce que biso ngai nazalaki te lorsque babana ko sala ba mbongo lorsque peut-être belle vie babana ko remettre ba mbongo ya lobi oyo ayebi wana za ya bango mais ba propos mususu ya tenir nde toucher ngai ya koloba ke non na sala analyse la grande famille. Pourquoi moi na muke aza koloba ke no théâtre azo tchape munoko soko kangisanga so na bomanga oluki déjà liwa sans pour autant les savoir moi na nzamba okiko déclarer bongo te. C'est par rapport à bandeko to betela mwana o maboko te. Par contre to pesa nde mwana wana conseil aza na baleki na ye a garder bande na ye. Batou combien ba finga papa masumu il a été insulté. Masasi n'en parlons même pas. Nani oyo papa elombe même nani lisusu. Donc batou belé ya groupe Salongo. Basaki insulté. Pona nini pona fan na bango encore star na bango nani sila. Toyoka ki ba propos o papa masumu aloba. Masasi pe Tina ba maman bomengo ba lancer message. C'est parce que ba ki komona ke non côté à SB insulte leki bazo kipe di sousouté. Bande ko tozala ka vrai na vie. Tozala ka vrai na vie. Na ye ko lobate ke non belle vie elle est parfaite aza mututi. Bien tanga o tanga na oloba na pesi conseil. Bino okazi peut-être na conseil na nga na pesa kata 10 na pesi peut-être 10 conseils. Na 10 conseils na nyonso nga na remplisa kango te na remplisa kango te mais to bunda kande to bunda ke no to remplir kango nyonso. Rivalité wana peut-être ou encore ba guerre froide dans les alaka. Ya fille peut-être na belle vie pour na musala. Et ça normal pe ya koloba petit oyo nga boye na e boye ake ko tourner kuna ndeni. To sa batu nous sommes des humains et c'est loko moko ya étrangeté ezalaka nango. Atanga pe na rondi matin. Et ça peut-être netinga ya mona za nanga na cameraman nanga. So ke filmer omoni moko pe ake soki côté nini kuna ake ko filmer. Ya mutema wana sala ka pasi. To sala nango semblate. Est-ce que c'est loko ya ko lobela so ipendenge ozo lobela ngo bimisaka mutu mabe théâtre baby mutu baby si théâtre za belle vie. Vous êtes sûr? Nangambu ya belle vie ba o ba défendra belle vie. Bo citele na nubiso combien de chroniqueurs ou chroniqueuses oyo ba finga papa masumu, ba finga papa elombe, ba finga masasi. Ba musuku tuna bosani. Siko bandeko soyi bo beteli mwana o maboko eza pasi, eza soni. Na sala ba analyse nanga ebele awa na luba. Si la lelo SB abimine na bangenge na ye. Na bana sala ba analyse nanga année passée ou peut-être SB pe ba yinanga pour la vérité. Bandeko. Succès ba geraka. Succès ba geraka et puis succès za nata nango esila ko otika la se côté. Na bana ko sala ba analyse na bi sila ezatana yo. Mais gérer succès na yo parce que façon o batu bazo bima ko ya ko finga bako mona bango te ba omona nde yo lobi peut-être ozalo so lembi o se sou musala te ozana batu ba ya otalo te parce que ba loba na temps ya succès na o ba rappeler yo que non il y avait des insultes tozo rappeler karabatu parce que la fille elle vient de dire que non Belvin a baby théâtre a baby théâtre par rapport à quoi. Bobo sali ndenge ba papa masumu ba fingami a masasi n'en parlons même pas. Papa elombe a fingami sur les réseaux sociaux ti lelo a fingamaka.
Et ça juste rappel, moi on a rappelé bateau. La fille a ça la makamune na mutema we na belle vie makamuna bango ba mbongo na yebi ke no mbongo azalaka mbongo za démon mbongo ezala démon wana na okota te mais moi na bungi nde trop soki sikoyo ya mona ki ke no belle vie aza déjà virus belle vie aza bien te ngana omi tuna Vincent azaki wapi Vincent azalaki wapi oza nde na pose oza na mutema na yo oza na problème nde na belle vie oye susu otangi susu kombo Ariashu ya Ariashu bandeko na oyana no lobi $50,000 o façon boki ya Ariashu wana Vincent tu lui azoba okotanga ba kombo abatute akotanga ba kombo abatute ndenge nini bino bozaki bosibo sololi bolobi papa loko munoko lobaka ebele esumukaka na vitesse wana pas à tout bordure susu. Imaginez moi nazoba nani papa ce qui est là ko tout à bordir tout à kaka bordir. Tout ça c'est quoi? Soit disant que no bato a belle vie, bazo ça la analyse, bazo bimisa mama Olive Mabe et tout. Bandeko, eza conseil na biso bato tout ça la ba analyse. To luka pe mbongo ngona ndenge ya bien. Ce qui te retouche ndenge to ebi ke no wana za star il faut to lobela e poto lia moi chweke to za na ba réserve mususu. Na minute oyo botala ndenge mwana oyo abimi. Mwana oyo abimi par rapport à quoi? Soit disant ba chroniqueuse ya belle vie bayaki basali ba analyse bazo citer comment maman Olive na ndenge moko ya mabe et tout. Lorsqu'à l'obi que no belle vie muto a BBC théâtre, c'est parce que na yoka ki pe ba lobi que non na chronique ndeko na biso moko chroniqueuse aloba ki bien que non muto eko BBC théâtre muto eko kabola ba comédien za maman Olive. Bandeko esika mongo eza bitumba ezalaka toujours. Likambo ezaka que non maman Olive nda sali kaka erreur ya kokota na monde ba artiste. Mbongo ndenge bana esala ke peut-être soki mukusa soki nini ba hôpitaux eza ba donc soko tali Congo mobimba ba kwa tala ba Lubumbashi kuna la ba kwa na ba Kisangani kuna Kisangani e commande on dirait neti village so ipendenge nini ba place akosungeza ke non oya kosunga bato moko boye ba ya ko salir yo yango na lobaki ke non maman Olive donc aptinda pe bato te ba ya ko lobango ou yango de ndenge mwana bimia ya ko loba ba vérité non aza maman na ngai il faut to loba ba vérité mususu non. Andima, parce que les vins tirés, il faut les boire. Dadi Didambala, moi nango penza bandeko franchement. Bon mon appel batonyon so pe ba yu matin. Ngana oktinga makana likambu moko oyoyo. Pourquoi yetangwa mona ki ba makambo na nyonso na ndenge voyager alaka pe Vincent te. Ayebaki atikala ta ko yebisa Vincent talaboy. Eh, c'est grave hein. C'est grave franchement. C'est grave moi na bima boya manqué o ya sa collègue ya papa na ye. Yango bomoni na zongisi bino na sima jour na moment matanga ya papa na ye. Ya dadi ba nungu ezaki kaka wana baba ndeko banga mwana oswa disant que non mwana aza sungi mwana aza impoli mwana aza boy to bandeko yoka ngo na matanga papa na ye. Et voilà aujourd'hui ce qui lelo mwana a manqué belle vie boy lobi a ko manqué sunani ba vérité na bango kuna ne ba potani kuna soki ya makambo ba mbongo na ba maman Olive eza bango kuna. Problème n'engage non, la fille elle a débordé. Abibi misi siko ki ele. Azamo na moko songi azamo na moko impoli. Na lobi yango penza. Ce qui belle vie pas ko jouer pas si la té parce que ebi que non bino boko peraka. C'est humain. Wana tokyo lo bate mutema mabe bandeko soki yo pe okosala pe ka bongo atanga mama bebe sene bona ko sala kaka bongo na ko sepela te c'est humain c'est normal ta normal ce qu'on façon zo betela ngo li solo on dirait que non ngo bimisa belle vie démon non
oyo kobimisa ba secret mususu posa nini osopa kaka pétrole na kati ya moto. Mabe eza kutu yo te, mabe eza nde mutu ayambaki yo. Comme pour dire que no ezaki déjà préparé émission na bino oyo. Nangambo Poutine de l'écriture tolobaka ke non Matissa prière hein. Matissa prière parce que année en 2024 bandi mabe hein. Pour matière il y aura à boire et à manger hein. Il y aura à boire et à manger. Il y aura à boire et à manger. Et puis les anini eza réputation, eza image ya mutu. Oh azo sa nini, azo futa bato aza na compagnie na ye. Ça fait très mal. Alors bandeko, bref, famille Libota, bon matissa prière. Bon matissa vraiment prière. Parce que na sentir en haut ma bé makasi. Et là au moins ma bé za liboso. Na sentir en haut. Et Congolais azamute mama bé moko. Ni yango pe ezangaki Vincent Toulouse aza quelque part dans le bape aza pe collègue ya Belleville babeta rakati na Belleville bien. Elle pouvait aussi peut-être que Luka Belleville ba solo li. Est-ce qu'il faut qu'on salle la émission? Ah, c'est grave. Bandeko, aimez, partagez, on est ensemble avec vous. Tokutani prochainement. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.